biso toza ba victime moko toyeba mutu na makolo te bakende kotinda so na mitendi to koto kuta corps à Chebe na kata camion na ye ezalaki Mazda 626 à break. Bon, tango babomi après suite na kindenge ni ndeni akomaki ti place babwakaki ye nani amemaki ye ti place babwakaki ye alors hors de epesamaki ndenge nini mouvement yango esalamaki ndenge nini parce que faut tanga na bakombo ya bato wana nyonso parce que yo yebi bango malamu na chauffeur akumbaki ye kombo ni nani tout ça. Bon, corps à Chebe ezalaki ce côté na deux jeep nationaux ya la police. Chauffeur akumbaki jeep à la police azali chauffeur à service spéciaux ya policier. Kombo na yebi to yebeka na ba code ne to benganaka. Na code kombo na code ne ezalaki boa. Boa. Ah. OK. Oya kumbaki. Siko mutuka ya Chebe ya nani akumbaki yango? Ntakumbaka ngo chauffeur au boa. Boa. Ah. Azalaki chauffeur à service spéciaux na ba jeep ya service national spéciaux oya kin mazière. OK, ça va. Alors événement wana tango s'est passé. Yo yebaki yango ndenge nini parce que yo batinda ko kendo bana et alors makambo koma na tambola kinde na matoyi na yo ti général ti ba ko étouffer moto. Ko pesa seulement ba secret Mickey là-dessus. Ba secret zande ngala koma ki place na ndenge nini. Inspecteur général abenganga na canal ya Motorola. Ya biso ya la police. Ngazaki déjà na zongi na kina ndaku na ngai. Général abenginga abi asilele crime kota mitengi. Lieutenant Oyadaki na suicide de mitengi ayebinga très bien. Sur Hollande de même image ayebinga très bien. Lieutenant ana to bon comme na yebité. Ada lieutenant da détaché na suicide terrain commandant chef à place à suicide wana. Ye mutula na komaki tour à liboso to kutaki loko moko te. Na yebisié na pona na baisse inspecteur général na ebisi que inspecteur général abenga ki biso to ya place ba so crime za place oyo ay si so te lo mo za signaler awa te elo ko mo za signaler awa te to baluki to zongi là to komi na triangle na misu na nga moko na kutani na deux jeep na biso ya police ezo sala Scott ba jeep ya service spécial ezo sala Scott ba soda wa yebi mo ya Scott exact voiture moko eza wana na katikati di pa la police efongola nzela liboso mosusu eza na sima bazo sala Scott na yebi ke Scott bando ko sala ou bien pour la monnaie jeep voiture Chebe bando tambola on a kije moi je pensais que ba ke ko sala renseignement na makambo oyo ba Chebe yaki na on a kije pour na massacre ya mwanansi ya Budia Congo oui ça amène à ba Congo moi je pensais que ba ko sala inspecteur nani na sur le terrain na ndela ba Congo là to kuta to pesa ba minda. Ma grande surprise na monaki boa na volant ya Chebe. OK, je crois bien que dès qu'on a alors toza toujours touchez moi parenthèse na kaya Chebe yo zala pembeni ya général Numbi. Bato boni oyo viva, vous allez témoin. À peu près combien de personnes oyo mona général Numbi a boma? L'opération c'est Salami Ezebele. Opération Salami Ezebele. Appelons les chats par son nom. Tant que opération, tu vas comprendre bien. Donc, boma et belé. Boma et belé. Boma et belé. Général Azalaki, en plus, Azalaki soda. Il y a aussi Azana Makila, il y a policier. Pour que policier devine combattre la population, on a bien nango. Si il y a des autres des alibis, il faut sortir autre. Tellement il y a eu qui dans Zamba aussi avec colonel na force aérienne il y a niveau ya base aérienne militaire na biso ya Congo l'air aillé avec nommé inspecteur général et pas un président de la République Kabila l'air a nommé car ordonnance naé attaqué inspecteur général na police à ça na kata la police té mais à outil na kata FARDC à na la police tellement l'air a qui na la police avec celle système na la police a créé ba bataillon commando na kata la police ba bataillon na celle ba crime belé na mboka na biso celle ba crime belé et il na zako commander ba coordonner ba crime no so et puis mais quand combien de soit tali solo ta 2 3 4 crimes oyo moko viva au général Numbi sala. Bon, on a vivra na ebu na Major Christian. Premier jour, on a la kuta na Major Christian, on a ça connaissance dans Major Christian. Na vanda na ndaku. J'avais qui vers 20h30.
Il y a jour nanga Moussa, il y a jour nanga repos. Chauffeur, il y a Major Christian, Azaki suspendu. Mbala moko na j'ai appel par téléphone, l'inspecteur général. A bisinga ke nazo bimana ba Major Christian, to ça l'opération moko boy. Je savais pas opération za pona nini. Azan chef nangai, bon, biso Moussa na soza ko quitter toujours ba autre. Ndaki sekwe yaki pa mokonzi. To tusi. Na bimaki ba yoti ki nanga jupe verte na super lemba ponga no vana na kamubutu. Bon, ancien kamubutu pe koma kankabila. Na kamubutu vers super lemba na osa relève na chauffeur wana ya jupe ya kin mazière ya services spéciaux au major Christian banda ko détailler na bataillon Simba. Tout ça là qui ni place wana to na ji volant to kei na ko za basoda mo côté aéroport. Basoda na zo ki balata ki batenir à la police. Balata ki batenir la so ya la police mais soyez lo bango banda koloba. Kande ko bayebi to benga ngo virus. Kande ko na bambila ba Holanda ba police ba Holanda nga bayebi. To benga ngo virus. Tellement nga na za 42, bango za ba 43, courir les cas qui bien té. Courant et les cas qui bien té. To commis sur le terrain les qui na Jamaïque, quartier Jamaïque, à côté qui tambo cimetière wana, entrée ka ya général Tango Fort. Tu connais le pont moko boye, nga telema na balabala na mutuka. Na yoka ba masase betaki o nga na mona na misu ndenge Major Christian abeta mama mo masasi la nsu bande kwa mama ba kolanda basitaka crime o ba criminel ngai na quartier nini beaucoup plus soit ta adresse bon nga za mona lemba na yebi penda ba quartier wa kota Jamaïque kuna te na yebi ba quartier wana penda te na yebi ka entrer to kota ka po na yebi lupangu ya Tango Fort entrer to kota ke za ki entrer ya Tango Fort. Alors vraiment balandi o batala kabiso na kwenyu so ya monde ezo sala pasi général Numbi azo tambola l'aise na Katanga mobomi munene mobomi ye major oyo nani Kombo Christian aza pas l'aise bakimisa na Gabon ye mope oyo commanditaire ya makamunyo so Hippolyte Kanambe aza pe à l'aise vraiment j'aimerais bien dire certaines choses en français pour permettre à ce que la communauté internationale puisse mieux nous suivre. Il s'agit de quoi aujourd'hui? Le frère qui est à mes côtés était proche du général Numbi. Il a eu à assister à plusieurs coups. Le frère que vous voyez ici, c'est un militaire. C'est lui qui était le chauffeur du général Numbi. Il est le témoin oculaire de ce qu'on avait fait à Tchébéa. Le frère vient de le témoigner. En dehors du crime contre Tchébéa, le soi-disant général Numbi a tué beaucoup alors des gens. Oui, nous continuons toujours la même tranche avec le frère. Oui, bien aimé, Yebisa Bisso Sikoto, comment petit à petit, Nasuka, na makambu nyonso oyo, général Numbi, Asala. Asala yango en complicité na banani lisusu non seulement ba subalterne total appel ba collègues généraux total appel ba politiciens nini o ya sala na bango travailler na bango collaboration ya ko boma bato mon papa o ngana ko koloba musa na biso ya armée ils a toujours tous qui ba autre Numbi akoki ko sala likambuté sans ordre et outil likolo po John Numbi basinga kai na CPI. La convocation est à qui sur la police to yebi. Inspecteur général a d'ailleurs pourvu à Kenya na CPI hier à se présenter. Nana boya biloko non, la chef d'état. On s'est retrouvé dans Afrique de cette dernière et makamni comme là juste après le Tchébéa. Tilelo s'est retrouvé à. Bon, biso na comme na Afrique de Sud awa. Na ki pone exil. Na 2010, ba boy ko pesanga papier to bengi ngunda en Afrique de Sud. To vivre ka ala msusu na sans papier. Ba saisira ba photo na biso na Interpol. Ba luka biso. Kokoma na komaki le ba ngamba chebe salamaki, le ba kangaki biso. To comme devant justice congolais. Na yebi ke mutapesa ka accès à liberté provisoire na biso, ils a procureur général de la République. Wani da ki Gilles Maswa. Yo pe ba kangaki yo. Ba kangaki ngai.
masa nanga mort ba condamné à mort aza pe agida lolanga. Alors c'est quoi chauffeur ya Chebeya ya kufaki ndenge pe nani abomaki? Bon, chauffeur à Chebeya ndenga kufeli pour chauffeur à Chebeya zana kata mutuka. Na libanda ya kije major na biso service ya sécurité ya kije mobimba acha caméra libanda. Wana mutatika la oyeba te kacha caméra même inspecteur général a évité même si la police tout ça la rana to yeba raté. So tellement qu'il y a qui vieux to ndo ce que bien tanga mona ke loko wana po ebinga tambola wana mokonzi. Abenga kinga asignala kinga. Tantôt na moi cascade nga route na mokonzi. Tango la msusu a partir à wana akoyeba kinga ko par cascade na ko sur wana mokonzi. Asignala kinga. C'est là que nini. Asignala kinga ke ba policier oya biso wazangi na kije ba protocole ya police ba yambara batu so ina na poste ba des postes oyina carte de l'état représenté bazaki na ba pesa ki bango ba instruction ba kanga chauffeur a Chebeya ba kitisa ina cave tellement que chauffeur ango bazaki costro ba policier na biso ba koka kité ba banda ko bende ya ko benda na ko benda wana ko benda ba ko bete masasi bakunda wapi. Bon, kokunda place bakunda qui est wana ko bomba te ba pesa ke bambwa na biso na sima. Bambwa baliaki. Voilà encore une autre révélation. Le chauffeur de Chebeya a été mangé par les chiens. Je ne sais pas si les mots existent en français. Alors, Moutouba liaki et pas ya bambwa. Alors, batoti lelo balukaka corps, ya chauffeur, ya Chebeya, a liamaki et pas ya bambwa. On continue toujours. Simana yango. Bon, Simana yango l'air major ba ayo sinalinga ngoi, gara ebisinga. Et après, il pas d'aller poursuivre baluka ba bomai. Major Christian Yebi. Pas d'aller proche à d'aller pire massa ya Christian. Major Christian Yebi. Aiki ko signaler mutu nae bakimai ba omi balé bakimai na nani bakimai ba omba ina Christian ngoi na Christian awa vie na ngana sonana bango bien vie azana Gabon